Ngana mayele nyonso na yebi Koffi Olomide na mayele to azaka nango. Est-ce que Koffi Olomide akosa émission bongo vous m'appelle epona Dakumuda. Respect à mort vraiment. Loi na biso ya mboka. Ah ka ba anti-valeur bango wana. Pour mutalo ba faire anti-valeur. Oui. Parce que tant muta respecter morté. A respecter mutakufité. Et ça bani. Ve walo kutama kasi. Koffi Olomide. Na ba respect nyonso na pesa rayo. A respect nyonso nde to monde nerveux. Pourquoi le kutama kasi? Walo kuta. Donc les gens na TV pour oloba lokuta na Dakumuda. D'ailleurs pour rectifier monsieur Koffi, Dakumuda tiko bengo te pour yemba ayo sa avocat na album na yo. Yom to benga Koffi Olomide. Obenga Dakumuda. Dakumuda zaki na poto. Mona mboko to soula bien ko. Ah, to soula bien. Dakumuda nyom tangu ya bengi Dakumuda ayemba na yi. Dakumuda beti Linda. Linda bi siksa Linda sai combien d'années? Na Linda Castro wana. Il y a des images. Tiens ba image au moins na orchestre ne ba na Linda. Yo mutabenga kwa une fois na vie. Vous comprenez? Une fois na vie. Parce que na matanga. Ya papa qui quitte en kufa ki akosani. Alala na matanga le seul artiste oya alala na matanga ya papa et Dakumuda a en intendance. Biso to sepele ça biso kitoko. Ba danseuse ba ça, na côté sa danseuse mo awa. C'est une question. Ah ouais, on témoigner à outa quartier latin. Baza pire vieux na pire petit. Ce doye ba jour on a la longwa ka quartier latin présent à cause de biso na moflerie. Tu zara to longwa de made danseuse. Donc doye présent moi comme ça ah. Bon comprendre te. So bon comprendre makambo yo. Bo ke ya bisika misu bolinga boko mate. Bo luka nini. To chemi tout na se présent lela mokolo na butu. Biso nous a ba témoignage, to ba danseuse. Ba misus ba fanatique ba mona makambo so le kana moyi. Mais ozo le kana butu. Daomi la tiki téléphone. Ba kota na liste na ye banda na 0 ti na suka. So numéro Koffi ezate ou bien message Koffi ezate. On a to kosi. Si président Adani Koffi Olomide a benga Dakumuda, mais professeur, il t'a son mandat qui logé par Dakumuda. Président tali que moi na batu à la famille à côté l'ingana te, na sanyi ni na zoye. On comprend n'inga zoye qui a logé en tant que moi na fan ça qui est. Koffi banda benga président. Baba ndako kutana ya président banda ko yati. Et moi ndo sa biso pesoni. Pas si na sala que pour Dakumuda récupérer Mami Tazoma. Combien de moments il est soko sapwani. So Mami Tazoma wana bandi ko bine pa na mukie. Le lota mwana batu akoli. Oso comprendre. Ozuye okangai na ndaku na bino kune pa ya mama mina ndaku na bino na zamba kuno kangai. Mwana batu le lota la vina. So na bambonge bongi safia mwana na Mami Tazoma. Ye patron te ba benga Gamo Pau. Gamo Pau. Yo vo Dakumuda za ine logo te kanongolo ba. Abungisa ba via batu. Dakumuda no zolo bana ne logoté baza benga papa social. Est-ce que muto avant na cœur hein aza vraiment na motema ya bolingo kati nae ako répondre président JBO na minute oyo ana pasi na motema ko répondre bon yé ko mesana ko kangisa hein to zela abanda na ko kangisa biso po ya kangisa ne bato abanda na ko kangisa et puis nous allons répondre. Maison Awatuza chez Maman Nicole Malonga. Yaka. Esa na poto ne yebite. Yaka tokisina metro chateau ngutia daka yau. Oka yau awa. Ah, uzumuna kimbondo. Oh la. Paris. Jela na oyeba saka mun ndazabo asaka so bine bila metro. Saka kabu korogo ya takota kusatamsanga. Isa tanimaka beba nini? Tanga. Awa toza. Awa nini? Awa toza. Awa. Yaka soni na place tokoti. Asama na mboka Maman Nicole Malonga. Vous êtes devant Nicole Malonga. Awa toza, c'est-à-dire Awa toza le magasin. Awa toza au boyo partout dans le monde. Nicole Malonga Awa toza, maman Awa toza devant vous. Toza na Château Rouge sur la rue Custine numéro 3. Awa naza na produit spécial, ma produit oyo elongolaka attache. Tozolo bela makambo matampo ba maman ba bébé belé. Ba maman bazo tambola kana ba poudre na ba fond de teint. Nicole Malonga Awa toza. Awa na Château Rouge na yepo na kolongola batampo ba maman. Manduka ba maman oyo bazana besoin au sala taille. Ona ko kitsa mabumu. Ba maman oyo bazana besoin ya ko sala ma forme kalinga zala na tolo munene. Alingi azala na sima munene ba ange munene.
bipende munene maman Nicole Malonga a toza ndeka boyebi depuis 2007 na teka ba produit ya ko grossir ba fait saint mollet hanche voilà oye vimbi sa awa ola vimba non yo je mona te oh la kamate eloko evanisaka mabala eza mpona mibali ça grandit dimension olingi soko moni ekoki kosuki wana sine kopasuka nakotela nakobongisa ezotraite telema vraiment nga mona aza victime na meki yango oyo bazobenga na Lesi yeyo azobongisa loposo apoli toteka yango légalement na magasin ezosalama na laboratoire mondele awa na poto tozoteka yango légalement. Je pense que omoni ndenge eza na barayon eza eloko moko ezosalama naturellement, ezali baproduit authentique salama naturellement sans aucun produit néfaste. Voilà. Nicole Malonga akosa bino te ye moto abanda makambo yango kala awa toza oya te nango Nicole Malonga. Qui a dit que Bandoule kozonga te chez Djonga 3 azongeli base na ye na Paris oyo yesika bozalaki kolia komela pe koyoka ndule na niveau ya 2 fois te boyeba ke bilenge zongi na Paris na niveau ya kosakana te chez Djonga 3 awa chaque week-end bilenge zongi ya ndule à partir ya le 17 février 2023 ouverture officielle ya Bandoule bokozwa chaque vendredi Suzuki Luzubu 4x4 grands chanteurs de mon pays à partir de 20h jusqu'à l'aube. Pe samedi, bokozwa CNN Alligator na baninga tout awa boko sepela joli kitoko. À partir de 20h jusqu'à l'aube. Pe dimanche sombele souka bisanga. Bokozwa Nokolias, Emile alias de Mingongo, la voix qui cloche et longo na wenge. Poussana tovanda en matinée live. Oyo eko banda à partir de 18h tina minuit. Kasi tunanga inini. Kaka soki Emile silesi. Mbala moko night club to boîte et fungwami à partir de minuit. Ti ba 5h avec DJ Bobo. Oyo akosepeli sabino na Bandoule pe na ambiance ya kitoko. Malolo. Oui frère, Babi Djonga. La Congolia. Futur. Hein? Nous te reçons la 50 boîtes. La Katakin, c'est Djonga. Chez Djonga Twanga Nantaba, Ezwami na adresse Oyo, Noisy le Sec, Nassime McDonald, numéro 25, chemin de Grou, 93 130, Ozamo Bimba. Chez Djonga Twanga Nantaba, Yangonde Zali mo boko ya ambiance, na kati ya Paris, pe na France mo Bimba. Bana Guine, Bana Dar es Salaam, Bana Poto, Bana Mokil Mobimba, Cité FM Moko, Afrique Info, avec Frank Stemai, Yandankala, Twende. X-Bass, Marandura, Frank Stemai. Salut et bienvenue sur Afrique Info Télévision. Comme on dit toujours, Afrique Info Télévision, une chaîne d'actualité. Merci pour vos commentaires, vos suggestions, surtout vos remarques. Ça rato bon c'est moi. Mais zalaki merci bato tout balinga arabiso bato ba soutenir arabiso na moni bon le véritable et le seul code mondial sur Yawili Moucheni homme social mutu ya bato. Pourquoi pas aussi à mon vieux Kevin Katumbaskoba papa Daniel depuis États-Unis d'Amérique mais aussi na Frank Stemai pour la confiance. Marcelanga Obel Togo derrière la caméra, régie finale Maël et Sadiki, pourquoi pas aussi, hein, Merveille Mampouya, et puis Naza Koko continue à annoncer, et jour J mois D, parce qu'il est toujours le 13 janvier, on a le joyeux anniversaire à Ambassi Bourgeois, Motoswag, le 15 janvier, c'est mon anniversaire, Alvin et le Tumba, cadeau, appel, Nabino et ça tellement, Kitoko, parce que, Nazarapé Moutou Batuya, Willy Mochen, le 15 c'est mon anniversaire. Mon vieux Kevin Katumbaskoba, le 15 janvier, c'est mon anniversaire. L'actualité nous impose Yarozong Israël Isusu. Malgré ma camarade, ils ont continué. Kolobama, il s'agit de CG, CG Roger Chita, CG Dakumuda, Laviniora, Oezaki Bongo Group, Dakumuda, Abanagi Kokamba, Tangwazalagi Nano. Avant comme pasteur na CG Tomeko Soula, c'est toutes les actualités parce que Maramorolo Bapenda apparemment des Tezali CG Mbotena.
Ouais, mot élégant journaliste Alvin Tumba. Boni. Ouais, ça va. Qui m'ezali? Voilà. Na CP comme mon aussi. Ouais, ngapi na CP makasi. Tara yo soko yebo c'est que marambezali. Donc to recadrer mon marambe belé pour ça bien quoi. Na respect à population, na respect à président d'Akumuda Newman, paix à son âme et si Kazali. Donc photo bongisa to recadrer mon makambo. Voilà. Merci beaucoup. Ndeba twandeko ba komona. Ils allaient siège à Dakumuda, je crois, et Obed rejoint moi bien sûr, mais beaucoup on a déjà ils siège jusqu'à l'avenir et banaka qu'on répétait bablo on est sur Bolia au Bosepeleza et bima awa CG boni programme d'abord tu pas qu'on se pose la question parce que c'est mignon bah qu'on y est déjà programme il y a Dakumuda des années nini comment est-ce que Bosoli na famille. OK, ensemble la famille donc programme ils allaient le 31 janvier. 31 janvier, Oyo, ils allaient veiller. Et tout ça, na esplanade des échangeurs. Tout ça, na Kati. Et puis le premier, exposition de corps. Et puis voilà, après, on a des Tokyo Kunda. Ils habitent au monde bolingi kuna parce que tu es souvent cinquantenaire de la kiska ba artiste parce que Dakumuda zaki munene to zaki choix ya bana lemba ya koloba ete ke Dakumuda le rôle za moi na lemba to et lele na lemba vraiment le guta mabe na ba calcul na biso na ndenge to monele ma comme fallait to ke ba parler du peuple pour la grandeur ya vie. Alors koyoka ba fan hein ba fanatique ba ye ba ndiko chabiso makelele ba lobi non vie c'est un grand baoba il a défendu culture na biso ya mboka et puis ya matiti le kumu ya bana lemba ba misa lemba bazé belé na mso ba boya ke baza bana lemba et belé ba oboyebi bango pe bazé belé mais Dakumuda tika ko wanga na kimona lemba na été à défendre lemba tina suka nzomona étant que musicien étant que pasteur azalika toujours kozala na lemba yo bana lemba babité to komema vie kuna te to mema kuna te to lela ye na mabele na ye yango moto ando tala na mabele sikani toki kozwa to zi alliance franco-congolaise batalo ya terrain GD de lemba et puis to ye kozwa espace na échangeur donc eza bisika o bana lemba baponi pona kolela président d'Akumuda pasteur Christian Kimbukusu. Voilà, ça c'est quelque chose de bien et tous on a moqué na famille avant de poussana et Dakumuda tiki bana atiki combien de bana pour tout rappeler bateau et atiki bana 7 combien na kidi combien na poto te na poto baza 5 a baza mi balé ya na bango liboso Gladys oui ya bala pona vina e ya libala. Donc, faire déplacer sous marié, tout ça, qui est commis déjà majeur. Alors à mon avis, qu'il fallait Azala na Congo, na Congo, na mon Suka Oyo, pasteur Christian Tiki, comme on est dim, Azana 5 ans. Voilà, 5 ans. Et pasteur Christian, on est au limbe sanga to kotima muke na mozino, atiki pe ba bien o lelo o ba Gladys. Bazo profiter na ngolo là par exemple, ndete ba mapangu parce que c'est lo batunde ba ko loba ye mona zonga chez bango est-ce que assurance ya bana na musalo papa na bango salaki à part bandeko bana poto ezali non président d'Akumuda kande na lobaki dernièrement azali mutu oya bundi pona libota zomona abundi pona foyer hein pona famille na ye o lelo batu nyonso bazana poto c'est grâce na ye bango tout ba jano kimbo non basé belé ozomona bana poto c'est grâce ya Dakumuda lingaki vie ya bato za malamu et puis bana ona tolo banyoso wana bazana poto babotami na poto te bakeinde po papa a décidé ya tinda bango po orienter makambo na bango vous comprenez donc a tracé déjà marambu ya malamu po na avenir ya bana donc mutu moko akelela ka tonini azate bango nyoso baza stable et puis baza les escavages. Bon, awa na nenga Kinshasa Dakumuda azana lopangu moko na nenga Kinshasa bon. Yobi ke président comme su kolinga ko bimisa ba vie na yebo enyo sote. Yobi ke yema abongwa maki makasi. Ayamba manzambe makasi. So niveau abongwa maki wana na biloko tout aswaki na musique wana comme kolinga ngo suti. Vous comprenez parce que yebi ndenge nini azwela ki ngomoni banda kuwana abanda su kulinga kolala na nda kuwana te même babilamba azo babilamba tout abanda atumba ya kotumba abifona bandela nyonso fona a zéro Newman donc tout est fait comment
ya sika o tout na zwaki na même bambonga basokoda zwaka ngote. Je comprends. Papa Evre asala azwaka ngote donc aboyaki tout parce que bi nyo ces salité. Yango moni ayaki kuzunga na résidence familiale hein ayewana atie église na ye hein mamnyoso na palais azovanda wana. Zomona donc vraiment nyonso ya ye o azwaki na monde wana atika. Ça c'est quelque chose de bien. CG, il fallait pas aimer l'artiste Dakumuda. Oyo, excusez, bandeko misanga. Ils ont un mode de tendance. J'avais suivi une émission, on a dit que présent, même Robin Salaki, babenga ki po baimba, take mona lemba tout ça lobi. Ah, président alinga isuma ya musique ya mokilité. Neni biso bato babenga mokilité mais la supposana honneur na valeur oyemoko alinga gité pour nous rendre hommage et senga azala l'aise que batanza mene ba yembelai na parce que moi linga musique na biso to yembelai lisusu et le roi linga déjà té côté kuna bosuki ndenge par rapport à bato ba yembeli président Dakumuda. Bon président Robinho ici Gaza na pesi mbote. Vraiment il a lobby n'est bien. Ozomona a lobby na est bien. Biso to fongola il porte na bato nyoso o ba yigo yemba ba yembi. Hein? Parce que ezama mbiadei tozo yembela mokilité, biloko mokilité, la moissité, ninité, tout ça. Vous comprenez? Toujours rendre hommage. Là, yaya au grand prêtre ou atiki biso. Vous comprenez? Oya bandai kobo ezali ba pratique parce que musique ezali na euti na bisoti. Vous comprenez? Même na likolo ba lola na lola ba ange ba yemba. Vous comprenez? Ba guitare ba instrument na ka moko yango bisonyo so sala nini to betela na bata mokili na bata nini o via bandai ko ce sont des pratiques. Vous comprenez? Parce que nzembo na to sala ngo kisite. Vous comprenez? Nzembo to sala ngo kisite. Ils a juste to rendre hommage na yi o ya bandai ko ezandi ba gris gris hein ba gris gris kuna so gris gris ils a to rendre hommage au ko lo bango pe na maloba o ko yemba ngo pe na nzembo mutu pa ko yemba ne ti asali pe ka émission a rendre hommage. Donc mais ça teka que faut mutali kana studio sanini ayemba mais ba o ba yemba ki bravo na bango ba o ba yembi pena nuté nzambe mo ayebi. Voilà nzambe mo ayebi et sikoyo sur le plan il y a gouvernement parce que Dakumuda azaki artiste a valoriser pe musique na biso. Côté kuna bozu pe soutien matanga gouvernement mutazuango to famille et bundi na ndenge nango po ba kuna ndeko na bango. Bon nous attendons la suite il y a gouvernement. Mais malgré tout ça, la biso beto bunda na parce que to zelaté ba même biso tin avril. Vous comprenez? Alors yango biso toté déjà date na biso. So le gouvernement yé, ça va. So yété tout est kotaki nyonso kotaki déjà donc Samuel Kimbuku tout ça donc na bango donc mamnyo c'est kotaki. So gouvernement répondre favorablement. Bravo. Ba reconnaître ba musala artiste salaki. So qui ba yété la famille est là, ba misane baza, ba petit bazali, tout ça là où est sengeli pour nous kundaye na honneur nyonso. Est-ce que ça va continuer comme ça que Bagladis pas bénéficier quand Evre papa na bangote pour moi lenga kité ou bien le roi papa zate parce que banze monaye et beta ba ko bénéficier na moi banze monate na sokoda. Bon. Eza mambo to tika la sala sima. Eza biloko papa salaki, hein? Ye papa boyaki pour na ba conviction na ye marmona ye. Alors les enfants doivent bénéficier na ba œuvre ya papa na bango bana lombo bali ambonga papa bangoti. Alors to bunda président Blaise Boula président Yokalongo to ya totala makambo wana un coup moment de chante mbote sigozali to ya totala makambo po bano azali o batikali ba bénéficier na ba œuvre ya papa na bango atiki parce que za mutoki ya papa na bango o ya salaki malgré papa boyaki mais bana wana baza ba mela rapé bien hein ba pe na ba vie na bango ba pasteur te vous comprenez pasteur ezali papa bon pe bana droit de bénéficier. Merci beaucoup. C'est chez Nazongelio parce que nous sommes une chaîne d'actualité. Nous et est-ce que CG Azalobagi a solo CG Agil Kuta CG Nazana pour ça au confirmer biso CG parce que tout l'année mission moko kulutu Kofi Olomide a sali et une émission Olobaki pour nous rappeler batuke Dakumuda et na Kofi Olomide baragi vena pire vena pire petit Dakumuda Kofi Olomide aya matanga papa Dakumuda lala donc Olobaki o ezagi relation Kofi Olomide na Dakumuda mais Kofi Olomide a confirmé alobi yé
appel oyo babengana na Dakumuda ezalika Dakumuda tango abengaki asala vocal ya vocal oyo asala batumelaka Nzambe mbeka ezalaka les seuls appel au Dakumuda bengaye Dakumuda n'a jamais été proche de lui tout ça. Est-ce que c'est vrai ce que Koffi Olomide a dit? Nalanda émission ngota na bien ngote baloba eloko olandi ngama nalandi ngote nayoki pe muta bete nga lisolo ngana te nalanda émission ya Koffi te nazongi na mambo yo lobaki na yebise pe Koffi Olomide lobi que Dakumuda tikala ozala jamais proche na ye Dakumuda benga ye kaka pona asala vocal tout ça makosit akosa oh azokosa mais akosi amamunyi wana ko ngala le mission na te na la nyote na okaka ndongo loba wana mais na ebisi yo mambu Koffi Olomide lobi akosi vous comprenez et puis Aïnani Dakumuda benga pa ko yimba na benga sala vocal wana Dakumuda n'a jamais été proche de lui donc voilà mais vieux on a le kuta vieux wa le kuta makasi Koffi Olomide na ba respect nyonso na pesa rayo a respect nyonso nde to mone ovi pourquoi le kuta makasi boy wa le kuta donc le kino kana TV po ono ba le kuta na Dakumuda mozo lo ba wana mais Dakumuda était présent ici azaki à vivant batu nyonso be émission ezali ba yebi ba journaliste bozana ba archive nyonso bozana ngo na be émission o Koffi Olomide banda ko leka vandi na plateau azolo ba Dakumuda petit na ngai Dakumuda mokonza ba chege Dakumuda boy ezebele vous comprenez Dakumuda pe d'ailleurs pour rectifier monsieur Koffi Dakumuda tiko bengo te pour yemba aya sa vocal na album na yo yom to benga Koffi Olomide obenga Dakumuda zagi na poto Dakumuda ina mikili obengi Dakumuda benga biso bureau abi betala vi wana bengi alobi na yana tsaka kamwe loko mobe po batu ba comprendre que toi biso na guerre te yom to sengango Dakumuda nous a appelé ayebisi biso alobi te voilà tala Koffi Olomide bengi nga via bengi nga lobi na ya kaka po to sala moi eloko mobe po batu ba comprendre que nga na yo guerre ezati yom to senga boyemba na e Dakumuda senga e mana te Dakumuda yo benga ki po ba ke vie wana succès ya dégâts oui baki ngo obendaki parce que makambu e ya pena kata ya album na yo yango bengaki pa emba Koffi Olomide était déjà Koffi azaki Koffi mais na succès papa to ba mba succès o tout Koffi papa au moins na mboko to soula bien ko to soula bien Dakumuda nyumba tangu ya bengi Dakumuda ayemba na yi Dakumuda beti linda bi succès linda sai combien d'années na linda kasro wana il y a des images ba image au moins na okase ne ba obi na linda abenga yepone po yebeke na minute wana makambu zande pa Dakumuda aya pesa makambu et puis pesa makambu oso comprendre apesa makambu na nzembo na pomme verte meilleur vocal ya kati ya chanson wana yango wana oso comprendre po azo benga ngo vocal bo to keno nga vocal po biso to yebi o to yebi on ba tie koma bongo to yebi te mais biso to yebi réalité za yini c'est réalité za yini ka sai ba mamune ka ndenga misana usala oso comprendre quand de bana wengi balobaka 12 yepe suka betaki moi 12 via ko yaka ko yemba vocal na album na na tuni via ko yaka yemba vocal na album na Dakumuda à l'époque pe lisusu mokonza ba chege leader mo ya bongo vraiment ya ça c'est quoi ça c'est blague dit vous comprenez si au moins ba guerre wana ko ta via CP la te et comment vocal neni voilà c'est je na yambaki yo olobi Koffi Olomide ayaka matanga ya papa Dakumuda alala Koffi Olomide balala chambre moko na Dakumuda tu avais confirmé ça est-ce que c'était juste pour au kitisaka kota Koffi Olomide ou bien ils qui vrai parce que Koffi Olomide abi na ndi mutu mo alobi ke yala la chambre mona na Dakumuda tandis que soki ayaki na mbongo to foutre les chambres wala la chambre mona ideni oh na lobi Dakumuda na Koffi Olomide puis mamu Koffi azolo banga ekamusanga vous comprenez mokili mobimba na ba artiste musicien bazamba yebi ke pire petit ya Dakumuda na monde musical pire petit ya Koffi na monde musical c'est Dakumuda Rombo tunani pa Koffi ta na bomo le président Rombo tunani na pesi mbote ici ozali vous comprenez Rombo wana nyoso ba yebi ke Dakumuda pire petit ya Koffi Olomide tango Rombo zo décorer bakara zo nyokola bakara vie wana nyoso zo décorer ngo ya yena Jaguar a décorer yena boya décorer. Vous comprenez? On va mettre ça et puis mais des gars. Vous comprenez? Alors, wana
pire vieille ya Dakumuda na bandeli yango nga tozone émission je na lobe mabe pona profiter na boire ba fleur na lobe mambebele pona mais c'est étonnant kotala ba nyonso ya sali au moment nyonso ba passer ensemble na Dakumuda a ignoré parce que Dakumuda a dénoncé le monde des ténèbres, a dénoncé les antivalets. Vous comprenez? Mais Dakumuda c'est comme un serviteur de Dieu, comme un pasteur. Vous comprenez? Être un pasteur, c'est un berger. Il est là pour guider. Vous comprenez? Alors, guider Batou, qui est na conversion. A guider Batou, pour Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, na bamo ina bango. Quand on a amour réseau kende beba et kende na liwa, arosani, il faut sauver ba amwana. C'est pour ça que Dakumuda a dénoncé, puis il a aussi renoncé aux antivalets dans le monde des ténèbres. Bio ingara sani. Il fallait soutenir pour wana vie naye. Azo ninga benda na kasa ba makambo moko boye. Pour yo bengi via bandagi ko préparer maté. Otunyera yo kala kasa makambo, amina préparer maté na kasa makambo nanga. Wana c'est vrai. Écoute le quand to ba to lo ba souté, o tchetembe o monyango. To ba da bongo. O tchetembe o monyango. Vous comprenez? Donc wana zaki pire vieux ya Dakumuda. Là la peine na bien. Yo mutabenga kwa une fois na vie. Vous comprenez? Une fois na vie. Parce qu'on a matanga. Il y a papa qui quitte en Akufa qui a gosani. Alala matanga le seul artiste oya alala matanga ya papa Dakumuda a une tendance. Biso to sepele ça biso kitoko. Vous comprenez? Butu anyo so bazaki na ye. Vous comprenez? Et puis soyi to yo kotala ba danseuse baza na côté sa danseuse mo awa. C'est une question. Awa o témoigner à outa quartier latin. Awa o témoigner combien de fois oyo amona nani Dakumuda kuna na kata ndaku na Moflerina na Koffi Olomide plusieurs fois. Vous comprenez? Plusieurs fois na biso mo pe doye biango plusieurs fois. Oh bah presque boké na ebe pa bo komesika mo di boti ngai nani ngana ke na kuta na fi wana bebe akoti Mofleri biso to baso ba carte zongi. Vous comprenez? Ah mutu na e. Pour na CG est-ce que ça pour à laver image ya Mike Kalamba pour Mike Kalamba ça vivant ya moi salir na e. Ah papa toi na misu tozo mona pi to comprendre. Vous comprenez? Nyon se passe via dénoncer. A dénoncer monde wanati. Parce qu'il a dit la vérité. Mais d'ailleurs, ngana maele nyon sonabi Koffi Olomide na maele to azara nango. Est-ce que Koffi Olomide ko sa émission bongo vous m'appelle pour na Dakumuda. Respect à mort vraiment. Loi na biso ya mboka. Tega so muta kufi fo fuka mele bo respect. Ah ka antivaleur bango wana. Pour mutalo ba bo faire antivaleur. Oui. Parce que toi, nous avons respecté morté, on respecté Moutakufiti. Et ça, bani. Ce sont des antivaleurs, mais il faut respecter la ligne. Le mort. Je t'en dis que vous respectez. Ah, pour ça, Koffi Olomide. Pour ça, Koffi Olomide. Vous comprenez? Ah, papa. Toé bani. Vous comprenez? Oh, bah, Dakumuda, Dakumuda, Ozaki pire vie na ye, Bazaki na yo, Azaki no kitoko. Pour ma mozo, le baote, ma danseuse, Sorindeni. Voilà. C'est tout ma danseuse wana na moni danseuse moya Koffi Olomide aza awa o petona pour ça juste un témoignage et il y a vérité parce que Dakumuda aza souté et batu ne faut pas lobela kaka ces gens là parmi batu bazalana Dakumuda et ayebi famille ayebi comment c'est vie artistique et l'artiste ezala qui et après publicité oyo tozonga tozo danseuse et puis to meka sola vérité merci. Je suis docteur Pichotondele, pharmacien de formation. Je suis formé à l'université de Kinshasa à la faculté de pharmacie. Et puis je fais d'autres masters en transformation des agro-ressources à l'université Marien Ngouabi et au Canada en préparation de cosmétiques thérapeutiques naturelles. Karen, oui chérie. Babende ba marié basi ba pili. Tamponi, c'est bien mon c'est mon ami. Ok, fais-tu bonne là? Non, c'est pas côté ni. T'es carré. Ok, fais-tu bonne là? Na yela ya ba produit banda kala pona ba tampon wana. Savon d'ici. Pembe, mounou, akosokono c'est sans problème. Dissure collagène pour le traitement de taches, tampons, vergetures, rides et poches. Dissure réparateur pour le traitement des acnés, de points noirs et pour régénérer votre peau. Utilisez toute la gamme, le sérum, le savon et gel douche. Dissure cheveux pour le traitement de cheveux abîmés. Utilisez l'huile et son shampoing.
Ongengi. Avec Dixie. Toujours. Voilà, nous sommes de retour. Naza Awana Maman. Maman, bonjour. Et puis, comment on a? Ouais, Zizi n'a pété. Voilà. Maman Zizi n'a boni. Bien. Voilà. C'est genre à prendre biso. Qui est qui dans ces Dakumuda. Après, on a quartier latin. Vous pouvez expliquer biso d'abord. C'était quoi à l'époque Dakumuda avait un succès danger. Et puis, yo, profiter au quartier latin. C'était quoi? Vite fait parce que les gars l'ont déjà. Bon, tu rebengango, ouais, c'est qui m'a comme na bango, tu sais qui est innocente, tu sais là qui peut sentiment. On comprend l'idée de comment dans un présent biso, tu sais qui n'est te message naï. Donc étant que pas Kofi, tu sais qu'à échange. Bah c'est ça quartier latin, Mami Tazoma, spaghetti, les autres là bon, na robot seulement ba combo ba rappel Sandra Zetambila, na ba misusu wana ba kanora. Autre qui dans la banque quartier latin, tandis que ça ne va pas. Pour y avoir moi ça moi ceux qui bakim peut s'allier. Azio ya kalawana a bengani, azio a sika a remplacer. Oya sika na bakomi binemi na ye. A bengani bango. Biso pe to salini, to tiki pe poster, to kena biso quartier latin. Ayamba biso. Et là ezo kam sangati de loke président ni Kofi Olomide a oboya Dakumuda. Voilà to koma wana maman to ke no malembe Kofi Olomide a lobi boy. A lobi Dakumuda batika va projeter Dakumuda va ko finga ye parce que azwaki dans ces naye Laetitia tout ça. Est-ce que c'est vrai que Kofi Olomide obino bogene quartier latin bazala ba proche na Dakumuda ti? To linga ba alingo bimisa Laetitia mingi na makambo non, a exposer Laetitia te. Alo balikamba Itazoma. Pour dans ces naye chef na ye Itazoma. O azaki bine pa na ye. Azaki dans ces akuda ya quartier latin ayake pa na biso. Itazoma ton président yambiye afanisa awa. Na kimafiki. Alors awa na siège azakini awa afante awa afante awa Kofi awa benga Dakumuda be preuve ezali ba bilo mususu e bilo suto lo bango teke to no ganga te to tiki na bato ba lo bana bango ba kolo masolo des abisso on comprend ti président adani Kofi Olomide awa benga Dakumuda be preuve za itazo mandat za ki loger pa Dakumuda président talike moi na batu ana famille à côté lingana te na sanyi ni na zwaye. On comprend que je qui a logé en tant que moi na fan ça qui est Kofi Olomide benga président. Baba ndako kutana ya président bande ko yati. Et moi ndo sa biso pesoni. On comprend. Bobi marate, moi na kati ya libulu. Waza buloti. Oh, yuso mo dans na quartier la table bima ceux qui na bimi pe na keta la famille na facilité. O do bono fana kana kuna bobi marate kuna. Etika ça matin. Dans na bima na facilité ta. Vous comprenez? Oh. Tu évites le quoi les la sortie de l'eau. Et le quoi les la biso. Donc si beaucoup ta kuna na quartier la tête bobi marate, bozala wana sur place. Toza kana quartier la tête bobi marate lo monter ba mina gonza serci na ba personnel mais j'ai songa qui na ba Laetitia donc c'est belé bobi marate. Bozaka wana. Boko za na kasa lo pangu. E prison. Wa to benga ngo prison. Mutu ta roza liberté to chako prison to prison to ko ta prison bo pe le ko ngo yo talanga po tsina bilo ko na olia to mona ni pe bo to soli poké mais ouais est-ce que na mona famille te na mona de côté ata kutu maman la nga kufi e be me na oyati. C'est trop méchant quand même. Tout le bango par rapport à émotion ya mambo Kofi Olomide lobby où c'est vrai que nde bono bina kuna ata aux problème la famille au bimate parce que quoi dans l'ingati. Oh, est ça clair? C'est vrai, témoignage belé c'est vrai, yo poko kuta na maman. Bon, to kuta makambo wana okobi makate mbamo leki na TV banjo ganga ganga tabisika na wuche zabo ete faux journaliste aluka on deposani oloba. C'est ça. Et là ko comme ça biso nous a ba témoignage, to ba danseuse. Ba misus ba fanatique ba mona makambo so le kana moyi mais ozo le kana butu ezaka te ki ofo kenenda kwa nini ténèbre kenenda wanganga te butu eza makambo ebele boko fan de même sous ba conseil sous président Kofi Olomide na chez bibi wana abenga Dakumuda ayepe la kimafika comme des fois Kofi aye awa ba bilo mususu to linga ka te ko se vanter oyoki linga olandela. Et à côté que yoki mbala ma banjo les quartiers banjo non jamais proche de Dakumuda abenga une fois pour Dakumuda agina posa ça la vocale si construire bien ça la vocale to ke pas to zonge pas hein attaque vieux
Dakumudi atiki téléphone hein bakota na liste na ye banda na 0 ti na suka so numéro Kofi ezate ou bien message ya Kofi ezate on a tokosi Dakumudi a changé ba téléphone on a gardé te papa toza bato nga roza nsusu na bongo na motema ma numéro ba kamana msupe na tika na téléphone eza msupe na roma tape répéto be na ota oh non solane te non solane ni ponga na comme na monde na lisusu na leki mais on a bengi 2 3 4 et biki na mais yaza on comprend baza pire vieux na pire petit so doye ba jour on nga na longwa ka carcel la terre présent à cause wa biso na moflerie tozaka to longwa to bima des danseuses on comprend nga na ye barango to bima des danseuses to yaka na présent na biso Dakumuda Dakumudi benga Kofi Olomide ke a libéré bino oui tanga bengi zaka so ba putu makasi to koma le ba minuit boye tant to ye présent ma comme ça ngabi bon comprendre so bon comprendre makambo yo bokokele bisika misu bolinga bokoma te boluka nini toche mituna se président lela mokolo na butu molimo ne epe manakimia et ça le président passe pour amoni kaza bana oye ayebi biso wa obokola mbisi na liziba mbisa pumbwa ke na mokili ndenge alingi sentiment ya mabele wana zo baluka kuna vine eza mukuse fazonga kani na mai wana po vine eza na mai ala wa biso ba danseuse donc na moni ke bisika o na kenaki na kokite na bike papa langa zali so dans la problème na benga na facilité lo papa na bela tinda mbongo so papa mwana nga bela tinda mbongo on occupe binote bino vous allez sur place Yaya, omoni papa aboti na papa moboko libaza différent. Ouais. Papa aboti na papa moboko libaza différent. Papa kuta rozwa nenga bexe nenga. Mais ça ba sentiment musu na robi misango te hein. Na za ba réserve ouais. Mais papa la nga na rofuka mela pe na tika ta na kaleso papa biki o mwana nga la botai. Na rosale mabete. Voilà. Mais ndeko par rapport à mambo izoleka Mike Kamba lobaki yomoni Kofi Olomide ayiko laver ta monsieur lokwane lobaki teke et Mike Kamba na pardon Dakumudi na ibati ko sola si affaire wana te tout ça nyos wana pona yo na ndi confirmer que Kofi Olomide bano kutana Dakumudi pona yo to ba Kofi Olomide abomi Mike Kamba yango salir mowe po ebige mowe ozonga eza clair attends nzambe likolo mona tala na rôle na le kuta liboso juge liboso bato na osamba na kosi le kuta mais conscience ba kosa ngote na ofane sika mona fani penga raisonner ngabi le makamba le kuta téléphone le ba vérité tango le ba vérité comme il est trop tard ayebi déjà makamba a lobby omoni ngala rôle kanya na l'équipe TV boy na lobby eza problème na nga minute na bi kenebi le kuta le kama mo attaquinga et les kaba 2 ans 3 ans 4 ba bengo l'émission mo boyo lo bango c'est ko banginga. Donc à l'époque toi Dakumudi azaki mutalobaki oui babanga ki ye po ebi kasa bon moi aza na capacité au sala nyonso on comprend Dakumudi part non musique atanga nanu soki azaki le avocat alinga za mso atanga sa droit mo bo soki donc eza ndenge nzambe nenga memela keti ela comme pasteur on comprend hein yeda sa bengama déjà donc musique ezaki le quoi que a sa musique mais dona ye ezaki na ki pasteur po de mo so ka fan be ote ya bino hein bo banda prier la msu banda ero ti 17 mimi mo kima kuti me ya osambelaka alemba ate Kofi Olomide obina na clip nini puis na album ni bon tant on va préparer clip ya bra ti pas les comme kiriko est-ce que temps après 2 jours président yo zabiso OK donc tu la obina kuna te na binate président yo zabiso ouais président yo zabiso pour da Kofi pendinga za yamba biso ya kingai Laetitia Nora tu la kana dans ce moment ba sera payer à Laza ou toujours on kabela sur $100 te fout à transport to coûter pas personne il ne faut faire transport sans le lobby non bossa ni boya lobby non peut te construire bagage bien tout pas mon frère to kena la volonté parce que président de la commune télé qui na bana nga a kokate ndo mona sayini akenda récupérer biso mais le lorsqu'on a kena bisika question poser ngai le ben obi que pasteur Mike Kamba a critiqué Dakumudi pasteur hein balobi nza bible lobi ke me jugez pas mais ouais nzambe moi lobi boza basala nzambe biso doza bandimi o to yaka na baba po bino botera biso liloba nzambe na mokili oyo bino kande mutu bo bebisa biso bo trouble mitu na biso bino mo babani ke so muninga sali o mabesa nini limbisaye lobake acha ombeli mutu sobeto mona pe bachie pe mbeli ba okata mtema nzamba limbisa yo bomingai nzamba limbisa yo akoti pe mabele mais tant que yo ebi koza musala nzambe
musala nzambe faut se respecter oko sala loko yo salite bato la msusu ba fingi yo ba critiquer yo po mutu na mutu azana façon na yene éducation na yene ndenge azweli ondenge azo kende lango c'est ça ngana ro fingote na ro critiquer ote po lobi no na ibite na ibi pe vinote mais la sepelite on a ma une fois tam ça yo tala te wa makam na bango on est talinga te ngana lobi apote po a toucher le roi papa langa wana papa langa on comprend conseil ngana opesa Mike Kalamba lokola pasteur faut la maîtrise ata Saint-Esprit ngi machonde nyini faut en maîtrise dakumuda mwana nzambe yo mwana nzambe bino tu baba nzambe mwana sata zate mutakela biso ya nzambe maîtrise fa kezala potango tengi komba dakumuda na cher bato tout basali nini bayoki po ba ndeko dakumuda se bezaki pe na kati église wana oyebite mutu toi sepelite pour na nini tango azala ki en vie fa que répondre maintenant le loi comme oui à côté ma nini manque le loyo répondre de la kumuda pour nani à répondre voilà merci beaucoup Tozong on a biso CG naoti wazandeko après ça peut témoignage naé CG quand émission wana nalanda ki Koffi Olomide to ebi cri ya linda oyebinisa ezala ba cri fétiche o pe na ba générique da kumuda beta batika la nango mais da Koffi Olomide abi ezala cri ya da kumuda te ezala cri ya musicien ya Koffi mdaya nango et pas da kumuda est-ce que c'est vrai notre so ke fait na lokuta a lokuta makasi vous comprenez a lokuta makasi tala nga dembela ndombolo ya bana wenge abeta ngo shit o nani animateur wana nani non o ya quartier la temboshi li passe na album loi abeta ngo ya ye mendombolo ya yete ndombola wenge ya wela ne kaka linda wana zo ba linda wana linda kasro so eza da kumuda teza na musicien wana musicien zaka kuna na quartier la te ale kabobo lelo aza serviteur de Dieu aza un poto azo landa pe émission ou rolanda émission Alain Kabobo tanga ko zonga la vignora tanga yo zonga la vignora kuta biso déjà tout ça la linda kasro reprend linda de Jésus beta déjà reprend aye akoti na kati makambo linda kasro kolo nango eza ye moko dakumuda nyumana do atika mambalo kuta zo do bada kolo linda kasro eza ye moko dakumuda nyumana reprend donc ils étaient musiciens Alain Kabobo le lorma serviteur de Dieu na Paris kuna a Moussa na Nzambe ozomona donc Kabobo tanga yo alongwe quartier latin aye la vignora tanga aye la vignora kuti déjà linda déjà ça nini et salamaki sur musicien ngoyo azotanga na yaye atanga pe kombo na iti atanga kombo na linda kaso ya dakumuda nyuma mokonza ba shege mokonza ba générique hiyo wana ndi mkolo makambo. Juste une émission. Alobi Dakumuda tiki nini? Dakumuda tiki nini azan la 27 album à succès, Dakumuda kufi pauvre, Dakumuda tu peux dire quoi dans ce 27 albums à succès. Doit devenir Simba. Tena tunebo doit devenir Simba. Album a imbato oza corrompre Simba. Tongo ba succès. Succès on yandel. 27 albums à succès, succès andenge nini? Papa, Dakumuda so beti album Dakumuda nyoso bandango ata ya 90. So beti ngo lelo, oyo wango ya lelo. Ozo comprendre. Bango banda banzembo moko batie na kati. Oyo kenota so ebeta ka ebeta nango bahumba na bango nengo azala nango. Ozo comprendre. Mais Dakumuda nyuma abimisa album na liboso embouteillage. Pour yalo ba mamba succès. Batu nyoso zo bimisa album chaque année te. On va pas avoir ça album chaque année pour big album moi succès muké on comprend ah bon calamité so to kotika ne et si la succès tikana na bo kelo mususu mais Dakumuda zo bet album et 20 sali 5 ans et sali 3 ans ba bina ngo kaka to ken album aliboso embouteillage na kata album embouteillage wana liboso la vignora Dakumuda basala babimisa bakri eleki kilo awenza bitula o badness babina eleki kilo abimisa nzawisa ala mama nzawisa Dakumuda. Vous comprenez? Tant y'a le bamba succès. Yépe na orchestre mamba yimba banza wisa ba yimba ba eleki kilo. Ba boira on. Ayo sala film Yezu deuxième album naï. Ayo ko sala cesser les faits. Biso bana nzambe likambo na motote to fingi motote to inite to tongite o biso la vignora et donc na ba étudier ba banda ko yimba ngo na ba na tango so mata ba kikalungu na bango.
na pesi bana Ista Mouchetou mbote bana campus Inikin mbote. Vous comprenez? Ayo to beti tumburutu. Nanya bina beberi côté. Oda kumuda mokonza bashege na bina ngote. Kanangi kanananga ba CPP babwaka mu. Succès. Nanya bina da kumuda ta tombola ba kitite na ba. Azo bina beberi ko. Yonde da kumuda mokonza bashege babina ngote nani? Mokili mobimba. Tolonga to beti affrontement. Pas on ba succès ngana ogene moko moko. To beti affrontement. Nana bina salle de mort te Sokoto Babin. Allez Sokoto Babin, Sokoto dans sa salle de mort. Nana bina ngote soba hangada kumuda ye mokonzi ya bashege na betaka bango kalamboka mobimba eyebi aozoluka affrontement okokweye. Ah Sokoto Babin. Mokili mobimba bina ngo. Vous comprenez? Dans salle de mort. Et à succès. Vous comprenez? Toye le bino 27 to pesi 27 mais biso to kekaka na ba tube na biso oyo po mona ga nyose banda osani kukanga ba Sokoto Babin na ba kesa bango so babina ça démon to longwa mamona Sokoto Babin to badadang bababang linda kaso na bango nyose na kesa mokili mobima monde entier babina ngoti lelo so otali ba mise ba babina na ba danseuse ba babina o senti ke babina kapeka kanini linda wana tilelo danse moko besi la raté na loketo ba congolais babina ngoti le so succès zo luka succès yani toye awa bana ba moto we da kumuda matina antenne parabolique papa ye na sachet eto ayo beta awa na RDC na stade Martyrs a tchebe bimisi sachet Samuel Eto papa ye na sachet succès de ye générique nini oya beta ya succès. Le bien à 27 tibi à 6 générique nini au bota lelo mokili mbazo bina c'est peut kufa be bini c'est sali vous comprenez te na niveau te na ba danse ni na ba cri da kumida yaka na danse ayi na cri ye danse ni na cri nini vous comprenez danse ni na cri nini bana moto nyonso ba mo benga bango lelo we ba se ki c'est da kumuda ti vous comprenez c'est que le côté profiter tout ça oh c'est là tout sur la bien par rapport au tigre le côté Yalinga dakumunda tigeleni. Donc mamutozo lo ba yangona dakumunda biloko ya succès. Vous comprenez? Ya succès pesi makam. Sotan yo ba ye atiki nini? Yalinga dakumunda ati ye patron te ba benga gamo pao. Gamo pao. Yo vo dakumunda za ine logo te kanongo loba. Abungisa ba via batu. Dakumunda no zo loba za ine logo te. Ba za benga papa social. Akunda bibembe o ayebite. Ba yeleka na tongo boye. Toi na matanga possibilité za tende ko na biso akufi atinda bureau bokei wana bokei otala pomini neza papa état de besoin pour 5 commerce 3000 5000 dollars apesi bokundai akunda bibemba bataye bikuta ta kombo na bango te muto ono bakazaki ne logote muto ono bazaki ne logote amema batu plus de 300 na poto lelo bato ba patron ba tonga ba immeuble ozo comprendre ba komona bana ba na poto bazo vivre ba vie moko ya luxe c'est grâce à Dakumunda so amema bango te. Vous comprenez? Moutono zo bazali ne logo te wana. Amema batu na poto pesa ta infanti. Atali yoka moni famille na bino di yaka lobby. Abiso lobby na tongo da pesi biso to keto salelo kangiso photo passeport to salelo passeport ma nyonso mati poto. Moutono zali ne logo te. Bola mosala ya ngwana likitale be. Vous comprenez? Yo siko patron. Monsieur Kofi, yo za patron. Pour ce point ndimano ki patron on a banano na se. Pour au beti émission à lobby makambu ndenge Alvin Lutumba lobby pour nga landa émission anati au lobby ke note ba wele ki pona mamba Laetitia pourquoi tu as Laetitia ko tu as Laetitia ten loba mami Itazoma o azaki cheftel na yo ti lelo cheftel na yo na quartier latin pasi na yo sala ke po Dakumunda récupérer mami Itazoma ko beta mamba Laetitia oko sapwani so mami Itazoma wana bandi ko bine pa na o mukie le lota mwana batu akoli. Vous comprenez? Ozuye okangai na ndaku na bino kune pa ya mama mina ndaku na bino na zamba kuno kangai. Mwana batu le lota la vina. Zo na bambonge bongi safia mwana na mamita zomati. Yoza patron. Oh, di. Azala wana. Mwana ba pese de compte final. Remercier quand même. A travailler pendant yoza patron mais moi na mami vina ye eza ndenge nini. Bongi sa no via mami Itazoma. Mais abina ye chef ten na eti lelo. Azala pas de Dakumunda kina kuna. Azala pas Kofito zo ki e pas Kofito ye na ekoto. Après atindi ba ko yibai.
atinda ba yi ba yende azongisa na mofle banda bloquer mami tazoma début na matanga da kumunda tsike ko yate ayende nya banga patron na yi ozo comprendre so ozo mona bato kanga na kasho okanga vie na ye mais okangi mo vie ya mwana bato tela ye pe bomengo te ozo comprendre yoza patron tela bomengo mami tazoma za wana ana mutuka te ana ndaku te ozo comprendre mais à travailler pas na yo yoza patron da bunda ni logo te abongisa ba vie ya bato bele ozo comprendre mais ya oya yo banano e pas mami tazoma puis tango ba mambaki patron to so la bien Alvin on m'a dit patron. Kofi le mida la patron. C'est là. Ba patron à Congo Bazali. Au moins ba patron. Ba Yusundu. Patron. On se comprend. Le loso yaza patron. Yebi sangai combien des hôpitaux à Kofi le mida na Congo a. Kofi le mida ba nini ba hôpital oye à Tongi. Eza wapi wa orphelinat na. On comprend. Ba œuvre sociale nini oya sara nini asalaka. Au Congo, va pèser au Mboka Congo, Congo pèser 27 albums Nengo Lobby et pèser au espace. Hein? À ça la nina qui est ambassadeur naï. Au second point, yom doit na mbongo, on a école T, on a hôpital T. Au second point, on a centre de formation T, ban ebele ba kulu na bazawa, ba oluka ba métier à Rosala. Que y fa tonga te, a tiki bana on ba yekola, ba pesa bango misala. Au second point. Babilo oya tonga pona Congo na ki patron na eza wapi apanda kune à Montfléry oya tonga ka chansaka ba couleur air nyonso. Voilà, merci beaucoup. Hein? Yo patron bonga la kate patron ba Yusundu bana ba école bana ba hôpital bana ba orphelinat basungaka batu. Ozo comprendre basungaka batu ye na ninga zawana akoza pe producteur lobiti. A produit de banane. A promouvoir nini na ki patron na. Et l'autre Aza monsieur Kofi Olomide, Aza monsieur Kofi Olomide, peut-être da kufi pauvre. D'ailleurs, yo monsieur Kofi Olomide, yo ye tangu babota ki oya nina mokilo. Oya ne lote, nyo sosi ngo awat. Olo babo mengo no olo bakalo ngo aw. So tomba okunda yo kena bo mengo ngo. OK bo mengo ngo te da kumida nyuma il asali o efaka sara. Vous comprenez? Atiki lelo ba famille lelo ba te belé bazaki ba responsable ba komi ba responsable. Le ba osunga mabota na bango moi $1000 ya na famille moi banda ku bazotonga parce que dakumu da mema yi bango a transformer ba vie na bango. Vous comprenez? Merci beaucoup. CG par rapport à ba propos na EP pour tout men na biso to sita na biso par rapport à ba propos alobaki na matanga ya Seguin ozaki chef d'orchestre ya BCBG abiki ya royate parce que ba BCBG ba ya matanga na bango ta kufela maman mutalande azate wenge tout ça ta ko koma intervention na mona yoni. Ya ba méchant. C'est un méchant. Intervention va méchant. Est-ce que Mouta a un cœur? Hein? Aza vraiment na motema ya bolingo. Katinaï. Ako répondre président JBO na minute oyo ana passe na motema ko répondre bon. So Monique yo oya na yoti. Pourquoi le bon na télévision? Gardez silence na yo. So bon ba yakati. Yo po mona ko yate garder silence na yo. Pourquoi que le babilo ko moko boye pour blesser moninga? Vous comprenez? Pourquoi le babylone peut blesser mon mais bon, bah, quitter, mais faut taper Caneva na bango, faut taper programme na bango. Est-ce que, non, t'es pour na lobby, est-ce que tangu yé matanga ya papa agwe pada akufa ki mamami, est-ce que président JB azaki na Kinshasa, il faut pas voyer ba. Vous comprenez? Président JB azali leader à Mounene, ana ba programme na ebele, so est tombé kazaki na poto. Donc il fallait kaka afuta billet aya kokuta na a mais so ba yete bika mabe na it vieux mo ba solo ane mabe na batu nyonso vous comprenez ne se fouta mana c'est ya kasi so ye matanga ya Seguin président Jiba olela ba ikundamite président we ranson azaki wana clan wenge mo mbaba azaki wana ikundamite donc nzoto ya Seguin poli pour ko faire le mida yete aboni to robela mutu tondeni. Voilà, merci beaucoup ce jeu. Je crois to comme nous sommes venus à Souka maman Tolobi otokoloba par rapport à la question de Batunagi, si c'est vrai, parce que Namagi, CG, à l'obagi, il faut qu'on confirme en Lisusu et Batu Balandi Bino, et Dakumuda, ou Yazaki Mutua Batu, et Apema Pena Kimia. N'habité Batu Bazo Bino, s'il y a un message à lancer, tout, et l'eau Molingo Baksa, vite fait, tout Kabana Bisona. Donc, merci beaucoup, papa journaliste. Toujours remercier toujours kaba obazo lelana biso bazali banda mboka leti ba master langa ipe ba danseuse Mina Gonzi azana Kenya Sharouf azana Maroc
spaghetti en États-Unis, Elga Azana États-Unis, donc c'est belé bazali banda mboka. Ça dans etambi là azali Laetitia toza petola la nabiso awawa, donc botika kaka loba trop. Bo garder silence. Baso na mon weite. Ba bunda pe na mon weite. Et le bango to soit na biso, to bunda biso na biso parce que to monana. Parce que quand mon wei elekana oyanganga, elekana oyandoki. Merci. Voilà. Merci beaucoup CG. S'il y avait des choses à dire, tout Yakuba qui s'en a nios auto lobby et puis s'il y a un message à lancer na bateau tout bazo landayo et puis peut-être qu'on remixer bateau bazo soutenir bino na mon tangi mukolana fali pour pano benga net si ça continue et s'il y a des choses à dire, vous êtes devant la caméra au Golobani. Nangana bisa peuple congolais nyos. Baïba ke marambo Koffi Olomide alobaki na télévision aki kokosa. Ayo kote la maika la mbai na cop na bango basalaka. Cop na bango basalaka. Ndaye ayo kote la yi. Parce que so yé moko okoka kondimate ke maika la mbai za pasteur. Hein? Yé moko kondimate ke abengi na pasteur. Ako lo bango te. Vous comprenez? Donc monsieur Koffi Olomide aleki na télé, il a menti. Dakumuda azaki pire petit Koffi Olomide bazalaki naye babandaki kosala mambebele naye. Nazo confirmer bazalaki naye. Dakumuda qui n'a pas fléri, Koffi Olomide ayaka ba concert à Dakumuda, ayaka ba répétition à la Bourdonnière, ya Dakumuda, abeng sa Dakumuda 5/5, abeng sa Dakumuda soka zo beta banini na Dakumuda banda koya. Vous comprenez? Koffi Olomide alala na matanga ya papa ya Dakumuda. Koffi Olomide apesa moi 1000 francs na ye, poto ko futa to bakisa na mbongo fa to futa na prison ya président Dakumuda. Vous comprenez? Apesa 1000 francs na ye. Koffi Olomide na Dakumuda babenga na à tout moment, banda ko sa même nenga komaki pasteur awa. Abandé kobenga. Vous comprenez? Dans mon mot il y a un message jouana, c'est vrai. Message jouana ezali oyo babandé ko solo là. Ils a bien enregistré. Vous comprenez? A komango conversation Koffi Olomide Mike Kalambai. Ils ont un téléphone na. Alors ezali ngana rebisa monsieur Koffi Olomide yokola koloba bosolo. Hein? Dakumuda azali pire petit na yo. Hein? Abandé ko respecter na bandenge nyonso. Soki alobaki makambo wana alobaki ngo pona yo Koffi Olomide te, alobaki ngo pona ngambu ya kenaki bana nzambe. Amoni ke pasteur nani monsieur Mike, hein, azala na makambo o esika ya bimaki, ye pesa na kati. Et ça qui passe tant que pasteur, abino pourquoi tokoti ka peuple ya nzambe eke na libulu. Mais il a dénoncé makambo ya monde ya ténèbres. Et puis makambo ya bomengo niko bima bomengo to makamba ba Laetitia alungula mamba ba Laetitia na kati bitumba na ye Laetitia na problème na yo te bitumba na yo na Dakumuda ezalipo yo zwaki Dakumuda ba danseuse Dakumuda pas botoli yo ba danseuse. C'était ça, il y a guerre na bino yo beti et pas beti la qui pas ça danger yo ba koza ozaki nani soki songa mbeli ozo comprendre songa mbeli ye penenga zaki nani mokonza bashege alakisi yo ke note yo so ozwi ye pa osani ozwa yo ndenga zwa mami Itazuma azwi ba Sandra Nzetambila azwi ba spaghetti on azwi bango ba yepe mouvement soko tali ba image na biso album antenne parabolique papa ina sache omona ba danseuse wana so basala nini babina na ba 6h à 6h ba générique na biso Bralima babina koya ko wanga na Dakumuda na télé eza polité. D'ailleurs, toko beta sou masolo te parce que vie adaï. Na respect à mon wey. Hein? Ba yebi o mutama ele mais na ebité neni au kitifement na niveau assez. Vous comprenez? Au kitifement na niveau assez na nyonso lobi wana. To respecter mon wey. Toi na besoin mbongo note Koffi Olomide. Toi pe na besoin présence na matanga te. Toi pe na besoin ya nini na yoto le capolo ba makomba Dakumuda. Dans le gouta mabe je nazo lancer na justice na biso parce que hier ko mesana ko kangisa. Hein? To zela abandana ko kangisa biso. Po ya kangisa ne bato. Abandana ko kangisa et puis nous allons répondre. Vous comprenez? Hein? Nous allons répondre. Atika kombo ya Dakumuda. Dakumuda saki émission bazaki na bomwe ba répondre ka été. Dakumuda lelo azate atika koleka na télévision lo bana komba Dakumuda Monsieur Koffi tika. Hein? Tika to respecter Dakumuda. Oya koleka su na komba Dakumuda
okazaki Dakumuda zate mais ba ke ba soldat Dakumuda bazali o ba bundela etina suka ba misa Dakumuda bazali ya danger pe zo ba na katsa mboka o bazali ndela ye azana famille donc to ligne to côté sa salité te na marambu ya président to respecter yo tonda bomengo la kisa biso ba école na yo la kisa biso ba hôpital na yo la kisa biso ba orphelinat na yo sala ba centre de formation na yo tonga na kati ya Congo ba studio o sala o tia ofele pour na ko promouvoir ba jeunesse na biso la kisa biso bloko yo sala o la biso ka mituka te o la biso ka manda kuti tika biloko oyo nde to mona ba grand prêtre ya mboka nde ba yusundu wana biloko ba sala mwana omuke petit na biso ko inosbi ayelo bilobi na carrière sali pe moloko ba nani oyo ya volcan salama na nini na tongeli bango pe banda kwa che bango bavana ba bloko senge to soutenir ya mwana to appuyer ya mwana biso to ko appuyer banti valeur te monsieur Koffi Olomide respecter Dakumuda hein Dakumuda lobaki okoka ekoloba te na misu na epo yebi o azalaki donc tika molimo Dakumuda epema na kimia to lingi ba buso bate alors na sengi na maître Jean-Pierre Ilaka, maître Trésor Muipata, honorable Dunia Kilanga Niembo, Musungiamo Amba, Papi Tamba le gagnant du fait, honorable Obe Minaku, Antoine Gonda Mangaribi, na Sengili Susu, na ba maître le DG Christian Dangi, Binonio Soto Telema, Pona Tokunda, Dakumuda Ninge Sengili, Papi Tamba le gagnant du fait. Papi Tamba nazobeta CTV wana zaki mutu nayo hein hay mutu nayo donc tout élément tout ça makambo ndenge esengeli donc na pesi mbote na bana Kansas City ne tombera jamais Jili Zulu ebianga na pesi bango mbote na pesi mbote na mama nanga Nishita na pesi baleki na Rose Chita na Paris Christian Chita madame nanga Beniki Solo na pesi bana Kevin Chita Robin Chita Eliam Chita na pesi bango mbote Patience Senda je respire Marma Studio donc to clôturer tout ça makamu chef d'orchestre la team Wata na pesi héritier Watanabe Goga mbote belé et puis na mamunyo soe osala mbote belé puis na pesi na Mobutu ya Congo Fali Pupa Mobutu hein merci na mamunyo soninge ezolekana et puis na pesi lisusu mbote na Babi Magemba Tango Fort hein animateur patron na pesi bambote belé sikazali et puis na pesi colonel José Mpakasa bambote belé na pesi docteur Hakim Mbote docteur Alex Mbote docteur Placide Mbote na sika nyonso bozali bana lemba tobungama déjà pour mokonzi kamingi te to bimisa e to ya le 31 eza veillé to en esplanade ya échangeur wana et puis le premier exposition encore tout ça ranenge zalaka to les en place des artistes to tiki ba plaque na biso to bimiti to kotile mbana mabele to ça mon ces arapé to memivie na nécropole to tika e molimo na esa nini epe mana kimia oya koleka su na TV na kombo ya Dakumuda to reporter plainte. Voilà. Merci beaucoup CG surtout nengo ni marato solo là otika babena tana opona ngai. Maman vous avez des dédicaces? Ponité. Ngam na mai na makila we penza. Na osala ngo. Wa na pesi bongo motelanga mingi na Kansas City ya no maîtrise ngo wa mabele nanga mama ni sita yango na peso bambote belé na bosa intégrante nanga na France Florette Maele na motema na papa Jimmy sans oublier Mina Gonzi la Sersi donc bana poto trop balinga goya pete mwana muluba donc la pesi bino bambote belé bana ngola la biki na minute oyo ba danseuse pe belé baza kuna o pe Dakumuda format pe ba Melissa baza kuna ba Magali double CD et pas ça matanga kuna donc na Braza pe ba Missé baza kuna ba danseuse pe baza kuna donc partout monde entier ba la Dakumuda o po moni ke na boki o libanga te comprendre tara naza émotionné quoi non la présent nga voilà c'est je le mot baksa de na bosani le kinanga mo alambela nga fufa kitoko ordine sumbu so na boki été lelo fufu ekatani donc la PC mbote sikazali ay bagay tozali to se préparer maman c'est bien et puis maman Monique Somba na PC mbote na papa François Sumbu donc libota mobimba Kansas City capitale Alemba état major lingwenzi mondial
Tati Mouladika, Ige Bengo, Bebeka Namole, Bijou Bofassa, maman présidente, na pesi binombote, na pesi mbote na Mailor. Hein, Mailor to sara ma mnenge zalaka kaka po ma mbekende bien, Moro Lukaku, binonyo so bambote. Ebele Bijou Ikoli, Malebo Wewa, na pesi mbote. Donc voilà quoi. Voilà, merci beaucoup na tout balandi biso et bato tout balingara Alvin le tumba le 15 janvier, c'est mon anniversaire. Ba soutien na bino appel Nabino, ya Willy Moucheni le véritable et le seul code mondial azala boss nangolanza azala boss ya Willy Moucheni, pourquoi pas mon vieux Kevin Katumba Skobar papa na Daniel va tika petit na été et ça tellement kitoko maman to comme na suka. Ouais mais zate. Pardon, ya Willy Moucheni. Non, na monauti. Code mondial. Est-ce que vous permettez à ta jour moi qu'on a un enfant na monataboué? Voilà. Message. Eh vieux. T'es comment? Na monauka vient nga parce que na yo kata matanga avant matanga. Na monoka vient nga. Ba memelinga papa Kelvin memelinga penza a meming atanga na keta pa na vient na monoka. Et ça va bien. Voilà, message là, c'est pas Willy Moucheni. Restez branchés sur Afrique Info. Obed Toko derrière la caméra. Merveille Mampouya, mon boss Franck Stemay. Donc voilà, on se retrouve juste prochainement. Merci. Maison Awatusa, chez Maman Nicole Malonga. Yaka, esa na poto nebe yebite. Yaka, tokisina metro Château Daka yaou. Waka yaou awa. Ah, vous avez un kimbondo. Oh là là là. À Paris. J'ai la noyé bas. Chaque monde d'abord à chaque chose il y a un métro. Ils sont à numéro de banni. Panga. Awa toza. Awa nini? Awa toza. Awa. Yaka sur une place de côte. Azama Namboka, Maman Nicole Malonga. Vous êtes devant Nicole Malonga, Awa Toza, c'est-à-dire Awa Toza, le magasin Awa Toza, au Boyo partout dans le monde. Nicole Malonga, Awa Toza, Maman Awa Toza devant vous. Toza, na Château Rouge, sur la rue Custine numéro 3. Awa Toza, na produit spécial, ma produit Oyo, et l'Ongolaka, ma tâche. Toujours le bela makambo, ma tampon, ma maman, ma bébé belé, ma maman, ma zota tamboulaka, na ba poudre, na ba fond de teint. Nicole Malonga, Awa Toza, Awa na Château Rouge, pour na Rolongola, ma tampon, ma maman, ma lutte à ma maman, autre bazan a besoin au la taille, on a repris ma boum. Ma maman, au bazan a besoin, il y a au sala ma forme, et quand il a la tolo mounene, alingi azala na sima mounene, ma hanche mounene, dipende mounene. Maman Nicole Malonga, Awa Toza, depuis 2007, na teka ma produit, il y a qu'au grossir, ma fête Saint-Mollet, hanche. Voilà, où est Vimbi ça, Awa? Où est Vimbi? Non, non, yo je m'en atte. Oh là là, et là, on va faire ma balle. Et ça pour une balle. Ça grandit. Dimanche, on est sur mon époque. Tu n'es pas passé pas. N'a n'a et ils ont traité tellement. Vraiment, on a victime. On a métier. Oh, il y a un saut de naïna. légalement dans le magasin et ça c'est la laboratoire mondele awa na poto to légalement. Je pense que au moni les la rayon les eloko moko et ça naturellement ils ont des produits authentiques naturellement sans aucun produit néfaste. Voilà. Akosa binote yemota banda makambango kala Awa Toza nango Nicole Malonga. Qui a dit que Bandoule Kozonga te chez Djonga 3 azongeli base naye na Paris oyo yesika bozalaki kolia komela pe koyoka ntule na niveau ya 2 fois te boyeba ke bilenge zongi na Paris na niveau ya kosakana te chez Djonga 3 awa chaque week-end bilenge zongi ya ndule à partir ya le 17 février 2023 ouverture officielle ya Bandoule Bokozwa chaque vendredi Suzuki Luzubu 4x4 grands chanteurs de mon pays à partir de 20h jusqu'à l'aube. Pe samedi, bokozwa CNN Alligator na baninga tout awa boko sepela joli kitoko. À partir de 20h jusqu'à l'aube. Pe dimanche sombele souka bisanga. Bokozwa Nokolias, Emile alias de Mingongo, la voix qui cloche et longo na wenge poussana tovanda en matinée live. Oyo eko banda à partir de 18h tina minuit. Kasi tunanga inini. Kaka ceux qui aimaient la silesi. Mbala moko night club to
boîte et fungwami à partir ya minuit. Ti ba 5h avec DJ Bobo. Oyo akosepelisa bino na bandule pe na ambiance ya kitoko. Malolo. Oui frère, Babi Tchonga. Futur. Hein? Nous te reçons la 50 boîtes. La Katakin, c'est Tchonga. Chez Djonga Twanga Nantaba, Ezwami na adresse Oyo, Noisy les Secs, Nassime McDonald, numéro 25, chemin de Grou, 93 130, Ozamo Bimba. Chez Djonga Twanga Nantaba, Yangonde Zali mo boko ya ambiance, na kati ya Paris, pe na France mo Bimba. Bana King, Bana Dar es Salaam, Bana Poto, Bana Mokil Mobimba, Cité FM Moko, Afrique Info, avec Frank Stemai, Yandankala, Twende. X-Bass,